Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Comment il Ozana Selembao, Ozana Bumbu, Ozana Makala, Ozana Changu. Au comprendre, Ozika transport mon transport, il y a Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Si vous voyez dans Bongolo, Malama au continue à venir Irebo Zawapi. La question à venir Irebo, numéro A37. On a Okuta, Flat Hotel Bidor. Vous avez la page Facebook. Page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, tu as Zander, tu as Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, et ça. Na YouTube, et ça. Oh, à la gérante de Bissot, à la gérante de Bissot. Numéro de Bissot à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro de téléphone, 10 243 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozalisa na air nyonso parce que toza libre na WhatsApp pe tozali. Bandela mosusu. Soki obengi biso okozwa biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Yako sukula mamboko na live. Mwasi kitoko yaka. Mwasi kitoko yaka. Tala. Oh savon. Abi mselo fulu Amana yaka mwasi kitoko. Omoni savon. Yako sukula biso mamboko na makasi wala mama yaka. Mwasi ya poudre yaka tala. Tala yele biso boye. Na journée. Sukula biso mamboko no chaka poudre mama. Tela ngo biso mai. To mona mai pibike mona ngo sukula mamboko na yo Tala, sugula la biso maboko, sili so cheli biso maboko boy. Mama, amana sugula la biso maboko wana boy. Tala. Soko sugula maboko to poli di susu, o chanta libolo. Mone loka suka na helio, yango. Tala. Amana sugula maboko na savon oniki poudre longwa. Oniki bien mana tala. Sugula. Adel ga boko sugula maboko na mai. Tala. Amana sans filtre. Yaka, so je filtre to comprendre je filtre to yeba tala. Sugula mabota. Omoni mainde komi furufuru. Oma pagade zali ko sugula maboko na silisi ale. Na kangia ngoboy. Tala mama pagade na zuli puta na ngana pangusi. Amana yako sugula maboko yaya. Yaka mwasi kitoko. Yaka mwasi trafiki tala. Mwasi trafiki sugula maboko. Omoni mama pagade suguli maboko. Amana yako sugula maboko na mai. Yako sugula maboko denga na suguli tala furufuru na mai tala. Omoni furufuru tala. Amana yako sugula maboko. Yako sugula maboko na mametala furufuru la mai. Yaka sugula maboko sugula maboko sugula ba genou. Batu ba ki mama ko ta su live no ndo ki fait trafic ni ma fois pentir. Achaka pentir mbai no ngako linga mo sa pentir mo. Mobali na ko linga mo sa mo boy na buto ko mela ndenge mususu na moyo ndenge mususu yo. Tala fia ba couleur ebele fia camera fia trafic. Yako sugula maboko de muninga sugoli. Yako sugula Yaka maboko na sugula mo ndikala mipende na ndo kishia satana fima kolo poudre muta poudre sugula maboko na mai yango na savon sugula yoko nakuna endabo nana numéro recevoir appel normalité numéro na wana osombelanga na chesi mute na mekobe abengio na WhatsApp na moni photo na wa profil na internet ya libanda te na zuwapi na moni yo na 19h l'air ozo benganga na oyamba ote ba ekotindela ngai evitika lukutako na lobi na yo makamwana mutawasala okay ba base na ye ba base ba ulungola soni na ye so kana sana itali yo mbali mutawasala bana kama alo banao bakeketa après ba balkwado fitam so balkwado finanga pour moi benga te pa okasoni ben non pour kende weekend okezaki naye pour ye mokwazo lo balobi baboya na eka nazo benga isiko mobali na ngazo lam okosi
Ozaki na ye. Oui, n'a un problème. Au moins, il y a réseau de temps à cause de Cédric. Tu mens. Au moins, il y a réseau de temps à cause de Cédric. Tu mentais. Tu mentais. Pourquoi moi, il y a l'obésité, mais tu mentais. Ah. Donc, Vanda Kaka. Bokena na bino. Au moins, makambo e bomba na raté. Au moins, makambo e bomba na raté. Zama il. Au moins, il y a réseau de ça. Vous avez ba kombo abatu mususu. Ah, oui, yo le bien non, na Zaki pas Mamado, na Cédric et tout. Vous étiez pas avec Cédric. Ah. Oui. Nazaki na moto, ngai na voiture, na moto. Vous avez un beau-frère à Mabolin, Chris. Oui. Non, na moto aussi la Suisse, italien, allemand, italien. Oui. Aïe goya, itoye. Moi sinon moko azoloba yango zokoko s'afficher na été mbali kuta kala azo s'afficher na yozo s'afficher na été poani ka kola la mona batubu ko pese ba espoir adukuta oui naza sûr oui nga yoka après yo quelque temps après mamna luba ko mana te muto ndi azaki na fo mais mon so ndo bitaki na sens on m'a bossa là ona bona masqué basoni na ye eza na mbongo ata moke te moto moko accepte aza te. Oui, appartement na biso oh mama bijou lobaka appartement simple. Toza na deux sortes ya appartement simple. Toza na appartement simple o ezali ya $15 par jour. Tozali l'appartement simple o ezali na $20 par jour. Mama bijou soka koloba $20 oloba €20, ça dépend ya pays nini oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour. Yango oyo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo. Oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre salon cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres salon cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga mama bijou, contactez mama bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama bijou alobaka ndako ya $15. Zwa yango penza na valeur ya $15. Kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga mama bijou. Avant osala à compte na mama bijou. Benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso. Kende visiter place na yo. Yaka zongela mama bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça c'est la chambre.
ozali na poto oza kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge ndeko na ngai yeba pe wana ezali na maison de passage à Malonga aux normes étrangères. Cela veut dire ezali na climatiseur ya tongo ezali na ba mbetu ba éponge ba conditions internationales. Kaka wana restaurant ya kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya Afrique ezali ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis a ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussure babiloko ezali songolo pakala na katana kosakana te bilamba eza kutu ya koloba te ba veste ya kanda pe ba parfum oyo ya Malonga na kat nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te wana ezali eye na kati ya Matonge maison de passage na biso ya ngoyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilettes na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain, chambre, na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali. Appartement ya pamba lokola. Chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine. Salon ezali ya munene comme okoko yamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka ba duvet bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijoux d'Or TV. Contactez numéro Oyo Moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.